Alomba na nzambe bisika nyonso bozwami tokutani lisusu na www.bomokoyamboka.com esengo eza ya ngai koyeba ke bozali vraiment ebele boza connecté mbote na internet nyonso bozolanda biso lelo toyambeli bino bongo pasteur Yves Mbwaki Basaoula oyo nga na bengaka Petit Sikatenda aza bongo pasteur na kati ya Église du Dieu vivant na ye tokosolola masolo mingi Église du Dieu vivant. Shalom papa Yves. Oui, shalom papa Nangai. Bonne santé papa. Oui, très bien, comme vous pouvez le remarquer, Nangolien Nzambe tozali. Bandeko bazolanda biso bazana on a besoin bayeba pasteur Yves azanani. Oui, pasteur Yves azali moko katikati na basali na Nzambe oyo azali ko évoluer na kati ya Église du Dieu vivant Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Nema, c'est-à-dire que azali moko katikati na ba collaborateur ya prophète Nema pona ko accompagner vision oyo Nzambe apesi na prophète na ye. Et ça lit combien de temps banda pasteur Yves va dans l'église du Dieu vivant? Oui, pasteur Yves depuis presque 1986, c'est-à-dire que vraiment tokoti wana tozali bana mike depuis 86 tilelo c'est à vous ya koyeba ko calculer pour yeba ça fait combien d'années. Donc vous avez vraiment mutwakala l'église du Dieu vivant. Alors papa Yves na tous les kamba mbangu na simaliwa en Thomas Sikatenda. Tomona batu mingi pe ya kala lorula yo ko kolongwana kati ya Église du Dieu vivant. Pour expliquer biso non yo liboso ba na nzambe bazolanda bayeba le vrai raison et ça là que bato na ba batika bino. Pour esalema deux fois avant on ya kolongwa wana. Oui, vent ya kolongwa raison na yango mais c'est si simple yebi na société nyonso bisika oyo bato bazwami et makambo le kaka ndenge wana eza na bato bazalaka pour la vision eza na bato mosu bazalaka pe contre vision et na makambo yetali bonzambe plus particulièrement na kati ya église ya Dieu vivant et raison ya bato kosala kolongwa to komi rebele ndenge bele basali yango ezalaki te puisque apôtre Sikatenda alakisaki biso nzambe na ye alakisaki biso vision yokolo apesaki ye pe alakisaki biso na clarté et apesaki beaucoup de lumière par rapport à la doctrine il y a Dieu vivant. Alors raison est que ça la bato bakende bokende botuna bango, moi je pense que c'est juste de l'égoïsme pe ba intérêt personnel o ya bango bango moko bayebi na kati ya mitema na bango. Parmi bango monsieur bazo pesa ba raison que ba longwa parce que Thomas Katenda alaksara bino kombo nzambe Sikatenda. Ba dernière prédication na ye avant akufa alobaka na tikeli bino lo mususu te bobele kombo nzambe Sikatenda. Tango ya kufi mwana na ye azali prophète Neema yeko remplacer alongoli kombo nzambe Sikatenda che kombo nzambe ya Neema. Nde sali ke batu mususu balongwa. Alors yango ndenge na utiko loba na yo na kumisi nzambe parce que yo tchaki lito yo yoki bango et ba lobi na yo que ce qui bango balongwa ke ezalaki pona ba raison wana ce qui est très très malheureux puisque d'abord iloko ya kosimba ezali te ke ba toute dernière prédication ya apôtre Sikatenda azalaki koloba ke bato balongola kombo nzambe ya Sikatenda te non. Même prédication on a extrait na yango tolanda yango na télévision et biso awa na RTDV na église ya Dieu vivant tozali na prédication wana mobimba na yango ekutana ki ketoma azali na mboka ya Zimbabwe et bisika effectué ki ba voyage na ye atika ki bato bakoka kotika la côté ya na simato na absence na ye et bato wana entre autres zalaki ba ndeko ya famille na ye moko ba yaya na ye ba leki na ye na bato mosusu ya église et il s'est fait que ba oyo ba ye atika ki balinga ki te ke bateya bato kombo nzambe ya Sikatenda balobi non moni par rapport ya ndenge Toma azakote ya pening bozo kota déjà na idolâtrie bon matisa mingi kombo ya Yesu Kristo kombo nzambe ya Sikatenda tolobaka yango muke alors que bandimi bazalaki si bakolaki na doctrine na vision yonkolo apesaki pai na Toma na Sikatenda balobi mais nzambe ya Sikatenda wana nde nani nde Yesu nde nani nzambe ya Sikatenda et comment vous pouvez nous demander que tokoka ko diminuer kombo ya nzambe ya Sikatenda to netola nde kombo ya Yesu. C'était ça le problème. Netango Thomas ye asali si réunion wane longo moko na basali na nzambe nyonso. Alobi ata moto akoloba ke apesa bino mbongo po bolungola kombo nzambe ya Sikatenda bo sala yango te. Ata bapesi bino kanyaka. Azalaki koloba ndenge wana par rapport ya état oyo tolekaki nango na kati église et puisque na temps wana azalaki ye moko vivant. C'est-à-dire que tant que ngai Sikatenda ya déjà que nazali na bomoi tant que alliance oyo nzambe ya traita ke longo moko na ngai ekweite moto ako changer kombo wana te pe moto abotola bino yango te mais par rapport à sa mort
il ne cessait de le dire que si aujourd'hui Yesu abengami nzambe na ngai nzambe ya sikatenda eza po Abraham, Isaac, Jacob bato wana nyonso nzambe azalaka nzambe na bango bakufa pe papa bolo atunaki ye lors d'une émission alobi Thomas sikatenda siko lelo soki yo okufi ekozala ndenge nini alobi oh soki ngai nakufi nzambe akopona moto mosusu akozala na bomoi pe akobengama nzambe na ye église ya Dieu vivant kokufa te ekokende liboso alors koloba ke ba changer doctrine bangonde ba changer doctrine puisque bisoto yebi mayenini oyo apôtre Sikatenda zaki koloba akoma kaka livre moko intitulé qui est le Dieu vivant, Dieu de Sikatenda et na kati ya livre wana azali lisusu kobeta 7 koloba ke Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais de vivants. Par conséquent, il m'a choisi moi Sikatenda parce que Abraham, Isaac, Jacob ne sont plus en vie. Yango kolo aponingai. Mais tous wakaka phrase wana, tu remplacer yango na kombo ya prophète Nem. Disons tout simplement que Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Kimbangu n'est plus, Adini Abala n'est plus, Sikatenda Yadi Jacques n'est plus. Par conséquent, Dieu s'est choisi des hommes vivants. Et Angoana Poni, apôtre, pe prophète, Nem, Sikatenda, pe Amibengi Nzambe Naye. Ce sont là les déclarations de l'apôtre Yadi Sikatenda. Comprenez que Bande Kobazo Luka et Lokomususu na Oezaba position na bango actuelle. Nandengo tu peux cette explication. Est-ce que ça t'a été mon tour de préparer mon année pour remplacer Simaliwana? Mais tout était clair. Le choix, il y a prophète Nema, ce choix est effectif sur tous les plans. Sur le plan de l'administration, sur le plan prophétique, sur le plan hiérarchique, sur le plan tout, sur tous les plans. Ce qui n'a lobby sur le plan prophétique, puisque apôtre Yadi, nde ala kisaki biso. Na bande nyonso boyi bazali na biso tilelo na ba oyo babimi pona ba intérêt na bango personnel, l'apôtre nous a dit boba tela pe bobomba kombo oyo prophète Nema elongo na mosali na Nzambe oyo Nema. Puisque kombo et prophète Nema ko bouger monde, il n'a pas parlé, il n'a pas cité le nom de Jésus. Tout simplement parce que combo prophète Nema ko bouger monde pour nani parce que l'apôtre voyait déjà que Yesu a traité na ye alliance et akokumisa kombo na ye monene ndenge akomisa ki kombo ya Abraham monene na Genèse chapitre 12 verset 2 à 3 et l'apôtre ne cessait de nous dire mokolo mosusu alobi soki Nzambe apesa kinge basakoli bazala mitano boyi bazali bato ya mabondeli makasi lokola prophète Nema mbele monde ekozala bouger na moins de temps. Ça ce sont les déclarations il a fait apôtre et d'abord papa journaliste il faut tozongaka na place moko lelo tango bato bazo bunda likolo ya continuité. C'est un faux dossier puisque le prophète Nema est choisi par le Seigneur nanu apôtre akutani na Yesu te nanu apôtre ayambi bokonzi te nanu apôtre asali eloko moko te akomi na église ya Nzambe malamu mais aboti mwana na ye ya liboso mwana wana père son âme ekola zwi molimo na ye azalaki mwasi aye kobota mwana ya mibali nde Stéphanie Angasa pe mama Sara abandi kobondela kosenga epai na Nzambe ete apesa ye mwana ya mobali alors etango yalali nano akumbi jemi wana te ya misato aye komona na vision ba ange babimeli bazo présenter bana balbi pona mwana oyo olingi et mwana oyo apona maki kouta na kati ya panier l'ange a pris lisapina ye alekisi na kantomo na kamutu ya prophète Nema suki ekola kate quelque part alobi mwana oyo akozala mosali na Nzambe monene wana tokumi na 1983 te po muto ya botami na 1983 na bana ya Toma ezali nde Pegi Bunanga mais li solo nazo betela yo ezali na zemi ya prophète Nema avant que yango ekoma c'est-à-dire que mwana oyo bazana na maboko Stéphanie Angasa oyo tobenga ka madame et mukolo ya kokene kobota ya mama Sara alo témoignaka yango amona ki lumière moko monene et mongongo ebimi na lumière wana koloba ete mwana oyo kobota okubenga ye kombo Nema elingi koloba ngolu po ete azali mosali na ngai pe na njela na ye ngai Yesu na kosala ngolu na bomoi ya bato ebele. Vous comprenez? Sur le plan il y a hiérarchie, sur le plan il y a nini mais apôtre ndi apamboli mama Sara binamu na prophète Nema en qualité à pasteur titulaire, maman Sarr, et prophète Nema, pasteur adjoint de l'église. Et ce qui tombe les lois qui mais qui doit prendre le relève? Mais c'est le pasteur adjoint, des titulaires. Et pasteur titulaire vit la révélation qu'il avait au yonkolo apesa qui est tango na anu akumbi jemi ya prophète Nema te tango azolu kamwana mobali yende alobi ki alobi mokumbo yo ebongi na ngai te mokumbo ebongi na adjoint na ngai. Tout le encore sur quel plan? Sur le plan prophétique, sur le plan de la révélation du Réma, mais toute la profession qu'on a loi qui n'a Thomas Sikatenda, mais toujours mon ango commis accomplir quand il a prophète Nem. Panza sangomo qu'il mobimba to qui n'est en Amérique, les lois américaines, il n'y a pas match. Yesu akangi ango. Pardon papa, Amérique bukanga na Brésil. Mais non, mais vous savez, le royaume de Dieu est quelque chose d'universel.
Mais avant qu'il ne soit universel et qu'il ne soit et bandaka d'abord na sphère moko, un domaine, un lieu bien précis. Et à partir de wana, nde ekoyeba komi élargir. Ce n'est pas seulement le Brésil nga nazo ko apprendre yo que invitation ya kia ya Argentine, invitation ya kia ya Uruguay. Invitations ont tombé presque partout. Bandeko Bazali na Londres, n'en parlons pas. Combien d'invitations même na Corée du Sud, il était parti pour la kanaba image. Invitation mon sousunde, mon tonanzambe étant que le nabia de Dieu, c'est-à-dire un prophète. Un prophète, comme disent les Hébreux, c'est un royer, c'est un voyant. Étant qu'un voyant, étant que moto ya siège à kana conseil yazambe pour prendre ce qu'il y a dans la bouche de Dieu comme me peine à peuple. Azota la invitation nyons, atali Argentine, albino kola lobisiko na note. Atali Uruguay kola lobina musiko yote. Atali bisiko yon kola lobina ye, vas-y, ne azokoma. Et c'est déjà un exploit. Merci, nous, Africains, nous, peuple congolais, puisque voilà, drapeau, il y a RDC, et tout le monde, quand même, il y a Poto, na Amérique, pour la fierté. Il y a Yesu, fierté, il y a Africain, peu fierté, il y a peuple congolais. Tout ce qu'il a la même registre, il y a départ. Pour Nani, pasteur Yves, au préféré qui, Koti, la peine prophète Neema, que Oulanda Bandeko Bakei. Toi, tu peux que tu aies la pose un peu au colis déjà dans mon lim. Non, souhait wana. Ezaki souhait batonions même bawe bakei bisika bazali bazo continuer ko regretter fallait qu'il batika la pembeni. Ça c'est un autre sujet, je peux vous démontrer le comment et le pourquoi. Yango zomona ke bato bazo la la te biloko na bango nyonso ezali kaka ba réponse likolo ya ba action. Biloko nyonso bato bazo sala ce ne sont que des réactions par rapport ya ba action oyo Yesu azali ko mener pe ko réaliser na nzela ya prophète naye. Comment partir puisque apôtre Oyo et Azali ko incarner beaucoup de choses pour Nabiso à la qui biso a présenté biso prophète Nem. Toza biso nyonso wana na kati église ya Dieu vivant, aucun prédicateur de l'église du Dieu vivant ayebama ki na kopambola comme prophète. Tozali biso nyonso na kati église ya Dieu vivant, aucun évangéliste de l'église du Dieu vivant à sala croisade na stade Songolo na parler na lié moko public Songolo Thomas Sikatenda avandi pe Thomas yemoko a présenté à lobi boyo kaye boza la distraite nzambe ya kopambola biso na nzela na ye pe Thomas ke avandi comme motonyonso pe évangéliste wana bandi côté eloko nini bato balingi to mona aucun évangéliste ba yeli biso sango na ba lobi kobota ma ya moto oyo etang bazolo ba likolo ya prophète Neema likolo ya kobota manene ngezemi na ye kotaki na uti koloba yango bokonzi na nzambe na no yete. L'église à Dieu vivant dans nos salamité parce que l'église vivant a commencé le 15 mars 1983. Mais yango yé koliba lobaki. Mais tozo tato la mayo miso na biso moni to e mato na biso yoki. Toboyi ko kende libanda po toboyi to tombe na kati eloko ye lobami à quoi bon ko gagner bato ya mokili mobimba et simana yango oya ko mi retrouver que ame na yo moko et mi perdre dans le néant à cause ya ba intérêt ya mokili oyo. Yango naza ko continuer koloba moto aza koloba ete Thomas Sikatenda loba ki to kongola comme Zambia Sikatenda te moto aza koloba te mate ya suka ya Thomas Sikatenda zala ki likolo ya Dieu créateur zala ki église ya suka tikela ki biso. Il est en train de cracher sur la personne du grand prophète du fait et regretté apôtre Sikatenda Yadi Jacques pe oyeba bande ko na biso bazolo babiloko wana c'était des grands prédicateurs à l'église du Dieu vivant babengama même ba docteur de la parole. Mais faut tout n'engager qui docteur bango babenga manki ezaki par rapport ya nini. Mais ça qui par rapport ya message ya Matthieu 22 32. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. Mon sacolignon sur l'église ya Dieu vivant o ya benga manki modérateur. Mokolo lokola dimanche boy. À l'époque ya Thomas Katenda, il faut ba yamba bato ba yeba to ya sika. Na suka te ndenge tozo sala lelo ti lelo ko bondela pona bango mais ko yamba bango na balo ba ba yeba mbale liboso lelo ba telema ba ko telema pezala ki na bamo des circonstances où tu as coupé sa banque. Tu as un bibino na kombo ya mokonzi na bakonzi kono na bakolo Yesu Kristo nzambe Sikatenda. Nzambe Sikatenda bozo yoka ezali nzambe mosusu te ezali kolo Yesu Kristo. Ye asala kana bakufite moto nyonso azalaki ko répéter phrase wana. Or bande nyonso bakei c'était des interprètes. C'était des modérateurs dans la église à Dieu vivant. C'était aussi parmi des prédicateurs. Où bazalaki côté ya passage Johan. Mais tu revenir na sim. On moni malade oyo ezali na évangile lelo. Eza malade moko yo esingili tuluka to bika na yango po ebele ba regretter komi retrouver na mokolo na suka na lifelote. Malade yango eza nini? Oyo ki moto asali boy ba boyi ko sala ba cassette te ya ba musique religieuse boteka yango lisumu. Après quelque temps omoni yemoko abandi koteka. Omoni moto mosusu kuna bozo koisaka bato c'est de la magie. Omoni lobi kuna yemoka lobi recevoir bato bakoy, il change la prédication. Il a changé la prédication sans pour autant confesser.
eloko ya bukaki o ya fingaki pe acholelaki yango baninga. Le même personne qui ont prêché sur Matthieu 22-32 et bazo mi benga basali na nzambe pe tozali na respect ebele pona tina na bango et tout mi retrouver lelo ke bazali ko nier yango alors que toutes ces images là existent de partout. Moi je ne pouvais pas partir parce que Dieu m'a convaincu. Je suis là, miso nanga emonaki, matoi nanga eyokaki. C'est pourquoi to lobaka à tout moment l'église ya Dieu vivant to lingaka biloko ya ba polémique wana te. Bango bazo ko évoluer, biso tozo ko évoluer et peuple ya Congo, ya Kinshasa, ya Afrika pe ya mokili mobimba, bozo mona niveau nini nzambe aza komema déjà biso elongo moko na nani na prophète na ye. Constitution ya mboka lobi moto na moto azali libre ya kosala église ya lingi ko bondela bisiko ya lingi. Mais eloko oyo biso tozali ko telemela ezali bato bakoka ko bebisa ko fina ko balusali loba na nzambe te. Thomas Katenda alobaki soki nazali te njambe akopona moto yazali na bomoi pe akomibenga njambe na ye apesa kibiso Matthieu 22-32. Totika ko cracher sur la personne ya apôtre Sikatenda ko lobisa ye lelo yazali na biso te makambo yo ya atikela ko lobate. Voilà, lelo j'espère bandeko botolanda bo comprendre. Lelo to moni stratégie esika to vision esika invasion évangélique. Limboli la bana nzambe na bala o bazolanda invasion évangélique eza pona nini? But non ezani. Oui, invasion évangélique d'abord il faut toyer ba mission ni ko la pese pa na prophète na ye. Trois principales missions. Mission ya liboso ezali ko véhiculer message ya royaume pour le salut, la guérison et la bénédiction. Mission ya mibale kolo apesi ezali ko rassembler de véritables serviteurs de Dieu de par le monde. Boy ba koyeba na ko véhiculer elongo moko na ye sango malamu ya lingomba te, sango malamu ya bokonzi na nzambe. Et mission ya misato kolo apesi ye ko lancer défi contre misala nyonso ya moyini satana o izo nyoko la bomo ya bana na nzambe pona ko récupérer mitema ya bana na bato ezonge pa na nzambe comme au temps du prophète Élie pona ko préparer bango nyonso na nini na enlèvement. Alors l'invasion évangélique et kaka pona ko accompagner et pona ko bakisa pilipili na mungwa. L'invasion c'est tout simplement une pénétration massive des forces armées dans un territoire étranger. Alors tobengi yango lisusu c'est une occupation massive. Tobengi yango lisusu c'est l'évangélisation en vrague, c'est-à-dire que cette fois-ci peuple congolais esengeli afungolama peuple ya Afrika boy bazali kolanda biso esengeli babika na bakwe nyonso oyo bazwami Yesu ya traité alliance na prophète Neema alobi ngonga ikoki ete akota a libérer ata boy bakangamaki na maboko ya bangunza bakangamaki na maboko ya ba faux magicien bakangamaki na maboko ya ba marabu Yesu Kristo alobi ete ngonga ekoki po alingi komona lisusu bana na kati ya pasite pe na kati ya minyoko te. Voilà Tina, il y a vision, stratégie, yasika. Oyo Yesu yemo kwa pesi na prophète Neema, invasion évangélique avec des instruments sophistiqués, avec une parole, une dose de la puissance surnaturelle. Oyo e bandi sous kolobisa bateau de par le monde, c'est Jésus qui est derrière toutes ces choses. Pasteur Yves, lelo oyo na Kinshasa basala nzambi mingi baza soupçonné kozala ba occultiste. Na kati pe komba prophète Neema ezo tangama. Nini koyebisa bana nzambe oyo baza nanu na ignorance. Oui, nini na koyeba c'est pas na bana na nzambe bayeba ke parmi les vrais il y a toujours des faux. Et eloko mosusu ekotike bango oyo nalingi ko bakisa c'est que na kati ya ba vrai wana nzambe aponaka. Bayeba yango malamu que bato basalaka toujours erreur ya ko citer ba vrai wana parmi les faux. À cause du quoi? À cause de quoi? À cause du surnaturel ya nzambe. Yesu yemo kwa yeba bengi Belzebul mokonza milimo mabe. Mayebisi bango soki nazo bengana ka milimo mabe. Ndenge kaka bakoko na bino ba prophète nyonso ba yakili boso na ngai batinda maki na nkolo pe ba salaki ba ordonaki ba esprit kobima na kombo ya nzambo ya zali na likolo boyeba ete bokonji na nzambe se sali nini ekiti katikati na bino. Yoshi omoni ata magicien akene kobikisa moto azobela maladie ya miyoyo. Shomoni marabu ke pota moko ezalaki na kati ya nzoto ya moto asali biloko na ye kaka na minute pota elimo. Mais s'ils sont partout, balingi basala mbongo ebele. Wapi bango? Baza wapi? Ou alors moto ya tangi prophète Neema kati na basali oyo wana bazali na kati ya biloko ya ba manger et tout consort. Alors ye lokola zali na nzambe ya solo aya asala koleka oyo ezo salama na maboko ya magicien na kombo ya Neema Sikaten. Puisque nzambe azali kolo ya magie. Ce qui est magicien ko déjà capable ya ko limwisa bagwatre na bakingo ya bato ko tambwisa bakakatani ko fongola miso ya ba aveugle elingi ko loba nzambe fo asala yango koleka oyo magicien asali. Les œuvres sont là
tozolanda na bilili partout na internet na Facebook et partout ailleurs. Alors tika bango bato bazali na nzambe ba accomplir misala koleka oyo magicien ne mazosala, mais ceux qui bazali incapable ba yeba. Ce n'est plus le temps, il y a commettre le tout à l'actif du diable. Jésus-Christ est à l'œuvre. Tozali nata moko pirement prophétique et natan yo pirement prophétique. L'Éternel a traité l'alliance na moto kombo nema pe a équipé ye na ba potentialité ezalaki na ministère ya prophète Élie pour nanini pour na ko ramener par force. Mitema ya bana na nzambo yekoma ki déjà séduit na Satana. Ah kaka ba magicien de bakoki kobikisa. Kaka ba marabu nde bakoki kolongola malade kati na moto. Ah eloko na ngai wana misala na ngai zo marchete, il faut na ke ko sacrifier mwana na ngai. Même lelo tozo mona yango. Tous ces jeunes qui sont en train de rouler na ba jeep, il faut kotana na ba club, il faut kotana na ba loge pour devenir professeur d'université. Eloko wana komi na mitu ya ba étudiant, il faut ke ne ko simba ba initio ye pa ya professeur songolo. Et sengela ki Yesu atinda mosali na nzambe moko. Oya zaka kana révélation ya lilobate mais oya tondi na makoki na nguya super likolo ya oyo ba magicien bazo sala kola ki sepe na bana na nzambe te soko yambi Yesu c'est possible yo potambola na jeep soko yambi Yesu c'est possible yo po comme professeur d'université soko yambi Yesu lokola mokonji po mebiki senayo c'est possible te yo pe renommé na yo koka kokoma monene ndenge renommé ya prophète Neema ekomi monene partout dans le monde. Voilà, tokomi okoma presque d'autres pratiquement dans suka émission. Vision à pasteur Yves pour l'église ya Congo dans l'ensemble Lelo. Paiement de la fin Ezanine. Oui, vision Nangai, c'est que l'église du Congo est vraiment malade. Sérieusement malade et loko ezo bela makasi l'église ya Congo eza motema. Puisque mboko yo yebi, le vent du réveil doit souffler dans ces pays. Yango nazoloba, culture na biso africaine, culture na biso congolaise, to bebisa yango te puisque bientôt cette culture, na liloba nzambe, na grâce nzambe apesi biso, le peuple ya mabota mosusu bazo kozela. C'est ça la vision nzambe aloba ki na ba grands prophètes et même de grands prophètes américains, des grands prophètes hollandais. Alors, basali na nzambe, ba yeba, prophète Neema azali le seul serviteur nzambe aponi te na keke na biso. Bazali ebele. Mais Neema Sikatenda n'est qu'un don particulier de la part du Seigneur. Ndenge kolo ayebisa ke pa na Eli, il y a encore 7000 ba ba fukami ba beti mabolongo liboso ya prophète, liboso ya nzambe ya Baal était. Mais Eli était le prophète majeur de ces temps-là. Eli était le prophète qui avait l'esprit supérieur par rapport à 7000 wana nyonso. Alors tout comprendre, mitema na biso ebonga avec l'unité. C'est pourquoi au moni tout est pour moi où ils allaient corréler l'église du Dieu vivant là bas église sœur pour bolingo ezala reconnaissance des grâces ezala pour wana yango to bengi yango Neema Ministries ban nzambe bandima eloko emotu yo Yesu asali pour l'intérêt na biso et comme ngonga ba opérateur économique ba konzi amboka ba roi boy bazali kolanda biso de partout dans le monde boy bazali élevé en dignité pe bato nso bakangami na 5 minyololo ya satana to belema pene ya moto nzambe a traité alliance elongo na ye. Le niveau de l'alliance dans le domaine spirituel c'est un niveau le plus haut degré dans le domaine spirituel. To poussana to yo kolo alobinin lelo tozole la likolo ya Ebola. Mais vous savez que ce jeune prophète a parlé de cela. Que épidémie moko ezali koya ekobeta ba pays africain ekobeta boye Ebola et tout ça mais nzambe na ngai asemboli loboko pe ako éradiquer yango ba M23 ba poti mbango awa tozaki na fikine le 15 septembre le prophète de Dieu a dit était bitumbezali na est nzambe na ngai lobi azosilisa yango mutu moko abeta tolo te ba force na biso ba international boye armée na biso lobi non nzambe na ngai fallait même pas attendre un mois pour tout mon accomplissement et pas mal de prophéties, pas mal de paroles prophétiques oyo ezali komi accomplir tozo zelanini tobelema tolobana Yesu merci pour le nzambe atikati na prophète Neema ezali kaka pona yete ezali pona intérêt ya Congo Africa pe mokili mobi. Voilà bolandi explication nyonso ya pasteur Yves par rapport à l'église du Dieu vivant ye na yebi ya koloba eza ebele mais heureusement susu mbala sima torobeta masulu ya Neema Ministries oyo ezali plateforme oyo ezalaki oyo eza initié na prophète Neema torobeta masolo na ye. Merci na bilonyo sondenge bo 8 ans ya Rolanda biso le prince Monzale na ciel toujours na top. Merci beaucoup na yope, merci na boss Patrick Momo digital. Merci na cameraman na ngai notre cameraman maison hein Jimmy Betoko Betoxon. Merci à trop. Nzamba zala na bino tokutani balasima. Merci.